Ouais. C'est comment le programme? On a bien osé la programme. C'est bon, mon frère, c'est bon. Oh, check. Oh, moi c'est. Ah, biso banga, biso bakini ya malade zate. Ve, tanga isambela ngai. Tika boyko. Ve, tanga na bois. Check to sola. Ve. So ve, na ebite comme zombi toni. Zombi na nini bino moko bozoyo ka to tele manalo mo musika pardon. Bino moko bozoyo ka nini l'état congolais zoloba deuxième vague ya. Malade zongi lisusu na kati ya mboka. Yo za fe na nga, comprendre ve. So fe na bisko ko mokima nga. Nga siko na corona, soki virus, soki corona. Na tanga virus, coronavirus. Soki nga naza nango yo yeba nini. Ve malade zate na Congo awa. Biso nda mabatela, biso par rapport à makambo, biso bala elaka fe tanga kwa. Check no to sola bien. Malade ezali soki nga naza nango yo koyeba ndenge nini. Est-ce que yo yebiki na minute oyo na Congo awa tona docteur moko oyo nzamba tindela biso na mboka o biso yo za subu yo na biso malade ya te yazo kanga ba malade wa docteur nini na minute oyo toza na docteur oyo ba docteur oyo traiter coronavirus docteur Jérôme Moniange auti na Madagascar abeti corona gauche droite olia toka tokite ya omona kitisko kinela zoyoka yimtakanyi coronavirus sauver aux autres à cacher c'est comme si on pas maladie à l'angle c'est ngala comprendre aux ala aux ignorants peut-être faut reconnaître que docteur Jérôme Mouniange s'il rappelle ya peuple congolais na mokonzi ya mboka aza déjà na kati ya mboka la biso pona ko sani ko éradiquer malade tiana c'est tata apa ndenge tozana docteur Jérôme Mouniange pona makambo etali coronavirus mais il faut reconnaître que ayaki po malade zanini ezali malade zako malade za masala ngai bazosenga biso ya ebele te bazosenga biso kaka ba geste barrière to respect c'est vraiment trande wa baboy non moi mbote ya boye tout en gardant 1 mètre moi konika maboko de temps en temps moi kolata kashine soki ozana moi bois gel na oya ya maboko désinfectant ba désinfectant osaleli ekokuta biso combien ozo comprendre docteur ayaki akutaki ba scientifique biso paye non ba beza cher raison mon na pété ekozala cher neni mon cher na lobata ndenge sango alobaka bino mo bosomba bakisi nyonso ya bongoko po bo baeme kashi ne boko kosomba te franchement donc docteur aza wana pona biso mais souci pe biso peuple toza nango pona ko accompagner bango batu baza koya na bakisi ekotina po malade bika pe c'est biso peuple to c'est la rare ba mamba lobi na biso ba norme to respecter ba norme ko garder toujours distance à 1 mètre konika maboko de temps en temps kolata kashine ndeko permettre bango de temps l'air baza ko préparer ba artemisia pona koya ko bikisa biso po ete tozala malamu donc voilà quoi na yo ki toli non c'est ngape na pousse na somba kashine na ngai na pesa pe batu musu wa conseil surtout ça mon cher surtout ça donc kozala docteur ça va la biso congolais kozala ça va la biso congolais ça biso boyebite